Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ngana kamwe, mutale sa musique te, muto ba futaka ba $100 000 pour na yemba bato. Orchestre bato bazo se retrouver te, c'est étonnant en tout cas. Fali, on dit ma aussi. Fali, on dit ma aussi. Ata bo finge hérité album est simbité Fali a sili. Et a un problème d'album est simbité mais Fali, on dit ma ka sili. A sili penza. Yango des autres choqués. Au fibisingai sexe ya mbwa, au filmenga de nazabwe na koloba suste ya omoni nazoloba bien et album na. Alors que c'est faux et archi faux. Même Alexia a prêté pour Simbe. Bako mêler penda biloko ngo loko ese koya déjà. Les autres zanga ka soutien maté to mo. Mais ni bazila. Bako mêler biloko yo kitoko. Na ça ide abeyanga. Oh, ako mela mapenza. Donc bongisa moi biloko on peut kolata soutien te et ninga na penda poto bazo simba. Moi j'ai berger héritier chez moi. Au Balbana Congo, on a beaucoup l'héritier Pananga. Tout le monde a un passé. Hein? Voilà. Si koyo héritier tangazo bagino bill qui donne dans sala ba générique. Bill qui donne dans yana ba générique. A bosse ki ba chéri sente mutu ba ne ko composer ba biloko na ba flamme kapaya. Oza batu oyo ba okisa wenge soni batika ko pesa biso école de wengete résultat école besoin la wengete. Au rata atterrissage na carrière solo. Moi j'ai berger héritier chez moi. Il y a beaucoup là. Ah beaucoup là na nini héritier calculer réalité. C'est léo. Héritier pe mutatinda oto aussi la musique. Aussi là les loko ba mukala ferré. Ça choque bino na bino bana wenge. So mon héritier ko ba mukala mutu. Moi j'ai berger héritier chez moi. Et ko salo sonité c'est léo. Obima liboso héritier na wenge, sa carrière solo no héritier no na wenge. Vous comprenez? Ba niveau de oyo komelaki ba niveau yo bimelaki wenge ero photo tiara opeto comparer na Fali po osala featuring yo na ye faut yo pena diversaire no pena meilleur diversaire no va vivre faut za Fali petit Fabregas kanga ba mbwana yo nyonso parce que ce tobito ke penza na terme normal yo ko se comparer na héritier te non OK je préfère encore une fois l'homme de 3 albums au bozo benge jeune talent na sala plus que bino azan la stabilité orchestre. Yo même ba tout poto orchestre muvekima, on se retrouve yo parce que orchestre est mal payé. Orchestre aura ba production té. O tira la na jina ba tunyo so ba na orchestre ba kima. Ka jina, so pe moi sur na butu to yebité. Oh ya. Mais bon ma chérie, to lo banine. Oh ya. Ba ninga so ba kima, mais jina zakaka. O ba ninga ba kima nzala. O sait que jina moi sa butu Bandela, Kota Studio. Oki Robokete. Petit Fabrice, ouais, ils avaient bleu, na y'a ba miki wana, ma robonje le bleu, moi ba miki, moni ba miki ba et ba 5 ans. Ouais, bleu ba. Na mu koloboe. Na mu koloboe na bina robonje le. Na ba ni beta boli bo mate. Le quoi ba mbasite au sali ceux qui 7 ans, 14 ans. 14 ans 100 bon na kati ya bon. Des vocales. C'est choquant. Et puis aux anuka $100 na concert. $100. Et bien là ma finga na ba finga bato. Ambassa fanda ba ko bana na wendo tina bébé tchana mutaleki fala azati pour $100. Je suis désolé ma chérie. Pour $100. C'est na bango ba nzembo yo za nzembo o yo zo et permettre bango ba mbongo ba kozo ya côté ka nzembo wana ba se retrouver. Comment ko fana bana batu plus de 14 ans. Baza nzembo tina kati ba album na yo. Bo ba se retrouver ndeni. Si que baza féliciter parce que ambassade zo courage à quoi finir artiste un musicien azora na ta $1000 pas na hoté. Ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV. Voilà, il y a Kevin Pandalekechu. Merci d'avoir abonné tout bonne émission Nabiso ba vérité. À na kati chaîne Nabiso ya Congo Liziba TV. Merci na ba partenaire le la FPT Misalande pour bazar Nabiso toujours sans oublier ya Gisèle Tati, maman Versa c'est monté ma prince Juko Ina. Un peu sur un beauté, mais si vous avez pas tout bolinga qui vient pendant les questions, on a fait linga bino trop surtout nos joueurs tout ya mboka wa qui ça ya libanda ya wapi to linga bino parce que abi ba championner bandi ya
bajo bakobeta baéquipe bango mpe nyonso kaka baninga na ngai ya kisasa yango sans oublier mpe libanda ya bainternational lokola Gelor ekanga na pesi mbote ekangalize bango ya bagelor sans oublier Kule Mbombo si je t'ai salé Sadio Kazadi ya Bazadio aussi que mon frère Isaac Chibang Oscar Marie tout le millionnaire en culotte il a vraiment famille Toswani Toyokani je suis avec lui Mourada Otoko Sola Plus Mambébélé Anakati ya chaîne Abisso sans oublier à mon frère le manager El Lionel et Cam je te salue depuis la France Orsenil aussi na Pesiombo te batulinga Kevin pas de les questions sans oublier Audrey Minator na Pesiombo te batulinga les questions Gloire et Manabo depuis la France Gloire et Manabo garçon moi qui toko la tava qui toko mwindo qui toko Gloire et Manabo aux rechercher ba finir soit Paris bazoluka yo abi vraiment bazaka na posa ba yeba eloko mizo le kana na likambo Mouraboni. Ouais, ça va, bonjour, bonsoir, na bakin so la biso de partout au botiara lito ina bino pona royo kabiso. En tout cas ba bonjour na bino. Merci na bino na attention bo pesa biso donc voilà. Ba question yo ba réponse ya ngai. Voilà, message na nino kopesa na bato ba lando siko na kati ya émission na biso ya Congo Liziba. Voilà, message d'abord qui est album d'habitude sur le marché, Chemin de la Gloire, vous allez consommer en gros parce que c'est l'album du moment, où ils ont le ça, ils ont fait sa panique, hein, dans l'orchestre Belé, ils ont déjà à la toile, donc vous consommez album, il y a mis Chemin de la Gloire, donc il y a 18 titres, titre Zana, tout ça, quoi, titre de la République, Baron, DL, Adolphe, donc vacances, titre ZPD Belé, vous allez consommer, mon c'est dans 4 albums, il y a 18 titres, où il y a Chemin de la Gloire, voilà. Voilà, Chemin de la Gloire, félicitations à l'artiste héritier Watanabe. Sans oublier encore déjà ce 20-21 Adidas Arena, l'artiste Ferrego là va se produire en France au Adidas Arena. Na pesi ba Gaulois Tumbote oyo bulingaka l'artiste Ferrego là. Mourada, tu mets un peu solo là. Toujours sur les lobabi que soki bovandi beseke ma bezali les kamoto on bena ventilateur de la gloire ventilateur de la gloire ngolo moi na kisasa penza ezozwa biloko ngo voilà ezozwa comme molobi ezozwa moura tout sola nano tant que banaliste to analyser pe to sape makambo to kena to la mugi boye to moni ndeko na biso artiste Ambazile Bourgeois oyo alongwe na ex-victime dans lequel il a fallu pour pas. Je sais pas, il y a ba point ba bisma rambe belé. To yi ba souste ba msozo ba zo ba msozo ba yemoka de msozo ba bloqué déjà. Je sais pas mais quand on expliquer biso li kango. Bon en fait à loin là parce que aza mutute a wumeli pe na orchestre ya msamon ka se retrouver te. Ozo mona parce que elengi ya likambu to elengi ya musale la o se retrouver so mon ko se retrouver te oza na droit na ya rolongo oza pe na droit ya ko déclarer eloko comme bo ma congolais to ba mission na biso lelo so na déclarer oza ba droit na ye o mona lo kwa afingi yo mais a déclarer oza ba droit na ye parce que selon ba dire to selon histoire onde to yokeli ambassade na ko solana exi te alors so na moi likambu ya patron neto yo kana so na likambu ya patron ya libanda azo expliquer likambu ya patron tala ma maison le ka awa parce que ya sala émission alobaki yé pas yé ma muntu faut $100,000 ya li te patron na bango aigle aloba po yé ayemba muntu en tout cas chanson ça $100,000 on ambazi ko to pas likambu ya patron ya libanda asenga $100,000 ambassade azui wapi na 100,000 yango ya senga ka ya futa biso kaka $100 na ba concert on ambazi afuta biso ka $100 na ba concert écoute na concert ya auto betaki ba rien na misatu afuta biso €80 dans na 3 concerts ça 280 vous comprenez donc tia lo ba ayemba batu ba 100,000 et tout ça ngo ba mbia lukuta moi c'est pas enregistré azui patindele mobali nelenka lisola mo moi ça mobali ndenge zalaka atinde pe mobali ayo kitanga yo kasa nini a fini ambassade bouton ambassade za artiste ye pa yaki pour se retrouver pe pour sunga famille na ye moni cause na ye ko longwa yango wana ngana kamwe mutale sa musique te muto ba futaka ba $100,000 pour na yema batu orchestre batu bazo se retrouver te c'est étonnant en tout cas c'est étonnant ça fait peur makambo lelo comment lelo l'artiste aigle donc il faut te bachonder c'est ba ko kende Zouye bate,
eza likambo ekomi na bite yozo analyser likambo ndeni o biso toyebaka eza ye moko amikotisaki na ben oyo to eza noni nango yo toyebaki soda na ye c'est ambazi ozalaki soki atelema ambafali azoloba eza ambazi lelo ambazi alongwe mpo ambazi akende otonge mpa soit diza likango nde bozoloba libanda ya mboka tongaki ni likango azongeseli yaya makambo nayebi te osali no analyse ya makambo yaya eza nini na moment ce que je peux dire en fait na mokili botambola na humilité c'est une meilleure des choses omoni lelo héritier azonga esima afandi otama nyonso na musika amikitisaki azite ya kobikitisa humilité wana yango wana ni kosala komata na ye plus parce que à vivre na concurrence na mutu te eloko ebomi faliti lelo akwea na faillite c'est parce que alingaki aprouve mokili likambo akoprouve mokili okosala yango bato mpe bakobetelo maboko mais suka nango ya koaterrir esalake okweya kokweya wana ezala shit moko ya somme oyo ekoningisa mokili mpo bato bakosatandre na kokweya no te par rapport ndenge bato bayeba o numéro 1 yo olesaka miziki te osalaka boye te mais lelo kokita na oyo ekomi sikoyo kokita moko boye ndenge ozokitela bato bazozala choqué ozomona surtout que na premier contexte obeti ba reine na yo c'est bien bato ba féliciter que a reine ezu et tout sikoyo yebisanga ndeti a reine wa atie ya suka oyo eza di à quoi aujourd'hui ngo pouvez sous banane pour ça na même Europe oyo betelaki vous comprenez sikoyo tala sikoyo niveau ya kokweya ya moto banda atia date ya reine ti lelo ba biezo te kamate ba komi ko teka mafuta mbila peut-être des euros wana bon mon na euro na yeb sabino na fraise à 2500 francs donc billet à reine na minute yo était comme 2500 na billet à concert ya Stade des Martyrs au moins est-ce que niveau numéro 1 ba kitisi yebe ba rabaisser ye a te ka billet à reine na Europe na prix à 2500 francs ya ba concert ne se beta na Stade des Martyrs c'est-à-dire artiste a combien de niveau mon boya tout sunga et na comme que mawa et ça fait mal ça fait mal ko luka ko tuka baninga mususu ko luka ko tinda batu ba fingela kayo batu mususu pona ko rabaisser bango na lobaki na mboko to na mise moko ka lo qualité il y a plusieurs artistes et musiciens et puis mutu moka te so ba batike les charges wana au ko supporter charge wana kwa za la fali et singela ki hérité azala kwa za la fali et singela ki pe fera zala et singela ki ba ninga mususu ba sanini bazala ami monaki aza au top aller sa musique té yé makamna yeza toujours word à l'équipe à musicien nyonso deuxième contexte na sa musique té OK déjà ambassade déclarer salaire na yé pour déclarer salaire c'est-à-dire ba liara bien té muto aller sa musique té muto oyo a misarambo na musique té comment pour longola plus de 80 personnes, 70 personnes, où il y a passé un visa, le bango, pour banana gros passe billet, ma mignon sorti, bah comme on a place bazalaki. Ils ont déjà connu sa musique parce qu'intérêt n'a pas moins d'années ces années. Bah mission n'a beaucoup de bateaux souffrir, bateaux sans un salaire à malonga, aux hommes mais il y a plus de 80 personnes au foot bon bah billet, bah gros passe ma mignon sorti, bah comme n'ambo comme sous, pour laisser musique. Pour y avoir intérêt nos années au lobaki non. Ndenge na invita ki bango bongo ezaki ba salaire ba pesa bango kuna na Didas na Zénith de Paris on se place ba beta ki kuna arena ngokuna ezaki ba mbongo ba katela ki bango déjà o ya contrôle ya sina ki ba pesa ki par mutu na mutu ya mema non ezaki mbongo e na poche na ye c'est-à-dire vous laissez sa musique vous mona donc voilà tout tika ko ça ignorance que non fallait pour parler sur la musique était fallait aza world meilleur artiste et tout et nous non parce que ce tobito zonga ba wenga kala il fallait aller la musique il y a modernisation il y a la musique qui que oh ngai non ndenge ba ya ba sala kala ngana ko sa plus que ba ngai la biso bongo alors tant on soit na ba propos bongo faut ça fait plus que ba ya yango pour biso na kala to ba na wenge ce qui va présenter artiste devant tout le monde ils ont quoi ba pesio pas ya ko luka vie c'est battre ça la relation na yo luka poza oyo zalelo il y a le biso système qui a la artiste était au fina bango alors tant yo au fina bango parce qu'il y a lobby qui baza ba accompagner ye orchestre na yeza ye mono mutu tant yo zo fina bana batu et qui bazo travailler na yo zo bénéficier ba millions katela bango quelque chose fait ça bango ba salaire bien tant ba ya ko finga date ba artiste musicien mususu to mona ke ba zara bien na ba musicien na bango ozo comprendre et inde te ba zara bien na ba musicien na bango
lelo so tomoni stabilité kota penza na monde ya ba orchestre lelo et que musicien penda ke poto pe azobanga kozonga te et azobanga ko aokima ta zozonga c'est parce que héritier penza asala oyebi biloko ezalaka azalaka cool na bato nde nyonso ya orchestre base retrouvaka mpe na baorchestre nyonso toyebi ke so pena baleki mpe na tv otali mpe na aspect bamusicien héritier baofaire partie parce que base retrouvaka artiste ayebi ndenge asololaka na bango etu e akangi na bango chance te lokwa bambasi te osali soki 7 ans 14 ans sans nzembo na kati ya album des vocales c'est choquant et puis ozwanuka $100 na concert $100 et bien mafinga na bafinga bato ambassa fanda bakobana na wendo tina bébé tchana mutaleki fallait azati pour $100 je suis désolé ma chérie pour $100 ma fils oh $100 quand y a pamba ya concert je préfère héritier vous comprendre je préfère Wenga Kala parce qu'il fallait à l'obit que non ngai na kosala plus que ba Wenge plus que ba musicien bazala ce qu'on a sali ndeti nini to qui est na temps normal toujours critiquer quand na kata musique fallait sali ndeti nini abimisi mutute bato ya fingaka tana lenga lenga j'étais sali bato ya fingaka bato ya tindaka ba finga baza plus stable que yé pourquoi lelo la musique tant tozotanga ba wera baza bato oyo babimisi plusieurs enfants na katia musique congolaise lelo fali bozo bete maboko ke oui fali numéro 1 fali c'est bien bon parce que aza fali o amisali pona ye to longoli fali lelo la histoire ya musique fali boloba ki atiki nini na musique atiki loko te parce que so toloba ke Koffi Olomide lelo azate atiki le so fali alinga te produit fabriqué de Koffi Olomide oh Jésus c'est ça oh mais produit fabriqué de Koffi Olomide lelo so fali tobi ke papa o sali pe mingi na musique ngo lokwa yo ondima ko za numéro o leki baninga nyonso zwa retraite kota ndako o tikele biso nani na kata ya terrain ambazi nzembo nga yemba kuna na plateau bakuta na babisa ya on a tiré ça comme héritage mais c'est choquant oh c'est choquant fallait faire quelque chose de mauvais so ezala mutu oyo na koloba na monde musical abomi culture ya musique ya Congo c'est fali parce que système aya nango et produit vraiment la musique té omoni ya ki na musique na ye so ka yeba bongo fala saka ni maninga so basala tout le monde ba daju tout le monde ba misa daju té déjà ba musicien voilà quelqu'un na système wana yo fandisi bana batu plus de 14 ans bana na bazangi ba nzembo ya koyemba c'est que ba se retrouver à tête tout le monde ba héritier ba pesa ba musicien na bango ba nzembo yo za nzembo o yo zo et permettre bango ba mbongo ba kozo ya côté ka nzembo wana ba se retrouver comment qu'on fait bana batu plus de 14 ans baza nzembo té na kati ba album na yo bon va se retrouver en nini si que baza féliciter parce que ambassade zo courage ko refinga ba artiste na so musicien azorana ta $1000 pa na hoté hey ça choque en tout cas et puis banda pe ma solo musique et banda na tiko ke na okufa fali azape premier musicien ou ateki mafuta mbila na poto na 2 euros pour battre son billet concert. Voilà, merci. On est là, tu as toujours analyse, tu dois analyser toujours Bamakambango. Mais l'objet déjà que on va togo kota na base Bamakambango. Il y en a qui monsieur Belé de moni janvier aussi qui s'inchora. Bana ba jeunesse mususu ba za rapemi na fali pour bazolo ba ke. Absence ya mbazi il sale le côté zalana ya butira et le côté pe le remonter au ningisa. Le monter je sais pas na sens ou na bazolo. Et ça les locaux et ça choque, je fallait ça na choc. Babilobi reprise la quitté. Ah ça peut la choquer ça le comment ba monsieur yo futarate mais ba là tara bien ba ya la TV ba défendre yo ba monsieur ba mituka et tout na va pas préfère na ba on ça la musique na autant comprendre ils arrivent toujours dans l'air na yo et soit et penda parce que ba secret pe bon maman ba secret de tam ko l'ambassade là la muki o na o yo kanité aroya ko bimi ça peut trop comprendre que azara pe ka numéro 1 donc comprendre pe ka numéro 1 pe azaki na moi faillite au moni ça choque oh yo kasinde ngazana azo kango bien kambasa longo et tout ayo kango bien te parce que azaki moko azaki kati ya orchestre na ye ayebi ba secret d'état ayebi mamwebele pour ou 14 ans c'est pas peu c'est beaucoup au moni donc et choqué mais nga regret ngeza que ambassade longwe pour na $100 ba futara na ba concert $100 ya concert donc ambassade zo salaire moko na ba musicien ya bina filé sur ba beti concert
je suis très choqué. Il y a un faut qu'on banga les caméras musica, il faut affronter les caméras qui est la personne. Moni, fallait pour pas ne beloge nyonso ba mission ba pesa ye, na ba nyonso ne ba tumbole ba kumisa ye, fallait pour pas futa ba mission $100 na concert. Je suis choqué. Voilà, t'es choqué. Merci na papa pour le fiki pour je te salir. Mais qui s'indora? Yo loba na biso que na droit chemin au tekisa album. Tekisa pe kasiba bia renat. Ce qui a rien en gros bozo beta na Bordeaux. Tekisa maman na bozo choqué ye, aza maman za na famille. Ta bozo ba mafuta mbila na ye bo bambi photo famille. Bozo tekela ngo na 2 euros, ya musu ya teka mafuta mbila na 5 euros. Tanga zo kitsa ngo na 2 euros ka po honneur afali. Mais tisiko pe ba billet peso teka mate. Je suis choqué qui sinjora sa musala. Bino makasi na kofinga hérité, makasi na ko démarrer orchestre hérité. Ba moni disque mo te bimina ma. Te bateka nanu mafuta wane teka ba billet sila. Po avant boya koloba ke nyonso a po na minute oyo to tika bino ka actualité. Bo teka billet. Bo teka billet. C'est bazate. Si on soit boté ka billet, pour ça bino boaba numéro 1 bino nde bo simi mokili yango et tout. Billet boko boté ka tendeni, bo umeli déjà banda bo annoncer biso concert. Ba annuler, ba ba ndeko loba ke to annuler. Faut bateka. Maman na pe promotion na mono tiki ya maman makutambila. Ça la promotion ndo ba do bela ba ya ba somba. Fali ondima osili. Ata bo finger hérité album esimbité fali asili. Et non problème album esimbité mais fali ondima ka asili. Asili penza. Yango des autres choqués. Fallait asili héritage na problème na falité héritage ça là album na ye aïe on peut polémique té album na ya présenter les cas mélomane à la bonne musique va consommer va sortir consommer yango yango de musalo ya zo ça yango de musalo ngo oui nous parce que ta to ça qui une émission ba tuninga ba commentaire rebelle mais zo comprendre ma beauté et bimeli ndenge héritage ça ba émission na to mo esika moko te a chrétien fallait mais ba retomber hier ma be batu a fallait ba y finir c'était à cause armine. Est-ce que vous avez au courant du cambier d'élection ba fibisa qui va ça c'est bien na yoki karangé na yoki mais héritier ba côté na mwana te pour héritier ko calculer l'excité ba salaire ba fanatique mais Alexis peut falloir raison pour impolitesse et les cas héritier ça ngane te donc voilà ba zizania na c'est créé parce que na loba qui on peut émission na ba ka quoi héritier qui ko diembela bango donc boza bino fait ma pas possible aussi bino bo ko solution au terre ba mafuta kuna bozo ba billet ezo simbate. Bon, il était à côté de la bateau, Lucana, une solution, bateau bien par ma fout, il y a 2 euros, on a francs à 2500 francs. À au début, la pause, on n'est pas gagné. Vous comprenez? À ça, la musique n'est pas fanatique à la bonne musique et non pas qu'on se comparer à Fali. Alors, se comparer à Fali n'est l'autre côté, pour le moment où Fali a son actualité, il fallait à Sili. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le bas déjà, toyé. Parce que trop c'est trop. Héritage aza moi na binoté o so bolali bolangi bo calculer photo ya ko beta massa c'est pour tirer. Te soko tirer to tiraner. Vous comprenez? Voilà, bo tiraner de lobby le moura et comme mabe. Babi mikolo na mon circulation comme mabe. Ko vendre sikati déjà dans moni kuna olima so di kuna bakati. Et so bang ça hôtel bozo ka ba bango na ba ba finga na fingi te na so ça analyse la musique wa bidelo ba ke retena fali ba guerre mabe di na banda bi kolona mokili retena fali ba ta fali na hérité bi leso ba zo tanga na ba makunza moko ba guerre ye penza likambango et en fait bon ça critique la musique c'est meilleur des choses bon tika ko kota ba vie pour la musicien pour kota vie pour la musicien ba beta yo on a peine dans clair bon beto ngane la seule émission na koti na vie pour la falité na simbi na ketchup té na simbi ba la falité na ka na ligne musique oui vous comprenez donc ba jana ku bo épargner na ba jewana pour ngapena na zate oyo yebi ko touchaka vie privée artiste mo ko songo para ba simbo même Alexia a sa prêté pour bo simbe ba ko mêler penda biloko ngo loko ese koya déjà les autres zanga ka soutien maté tomba meni baziba ba ko mêler biloko yo kitoko na ça ide abeyanga ako mela mapenda donc bongisa moi biloko on peut ko la ta soutien te et ninga na penda poto bazo simba zo banga te pe otambola yeba tambola so beaucoup non ngane to za problème te on recadre hérité na ye au lobby l'hérité ma bien na sanini na ye parce que trop c'est trop vous comprendre hérité a produit fabriqué il y a Weranson a produit fabriqué il y a Koffi Olomide parce que Koffi Olomide pour abimiser la biso muto to yebi lelo za fali grâce à Koffi biso peut se référer na Wera donc bois maison mon côté maison mère na quartier latin donc pour respecter
zone na bino so bo mankara kofi o abimisi la bino fali bo manke bato nyonso te po héritier aza mwana kofi te aza mwana quartier la tête aza mwana ya wenge musique à maison mère. Donc c'est ça. Voilà, moi na wenge musique à maison mère ndio lobby yango, mais quand tu taba na wenge on peut ba ko tumukami to mona ki dernièrement wa ta sali wata sala ki live moko boye bato ba ko benga jeune talent mais na koti na suba simanga na makambo j'ai regardé les émissions de Gina aussi que ya Madou bato beli lelo ba ta Fabrice ba mo benga hérité j'aime talent ba bi azana calendrier azana azana niveau ya fabricité azana mam Fabrice sali mam o ya binsa mo kilo ba international ya comme non hérité comité ya ba ko benga jeune talent o il là chez date na le 30 août ils na Casino de Paris depuis Zen de Paris peso ya n'habitez tant que yo molobeli aux rappelés héritier watanabe petit fabrigas kanga bambwana yo nyonso parce que ce tobito que penza na terme normal yo ko se comparer héritier te non na habité ka album ya madonde pesa yo ba assurance au finga d'être héritier non aux ondeni héritier à niveau na hauteur pourquoi parce que yo aussi la kala la musique toko zongi kutu eza parce que aussi minde mo hérité ndamu yango zongi na mo actualité to tu komona o awa ba concert ba ninga ba tu ko se produire awa ozala ki te na marché ba kermesse beti awa ba banda luka ba musicien ba beta ba tika ko bengo te mais hérité ozolingo dénigrer to ozotinda ba mbolo no ba finge jeune talent il y a 3 albums il y a 7 ans de carrière ta mamba salika na ta mukie Yosko za international po yo leki o salinine o beti combien de production po to tangelo ngana roya na sommaire na total hérité 7 ans de carrière 3 albums a beti plus de 100 et quelques productions yo na ba carrière yo saline international o beti combien de productions de productions yo beti faut to compter. Tout ça compte la musique. Et ça te boya au finga comme tout cas pamba bo fan de yo fingi. Et beau calculer calendrier de boujarati. CV à mutu na kata li Cameroun de boujaka. Fabrice, yo kutu ba concert te mike o kai ba kermen so zala kité. Bon on se comprendre mutu abeta ki pe libanda abeta ki na ba production de belé. Et quand on a ba mbwana yo simbité adversaire et ça déjà hérité. Diembela la place au bandor au Diembela, place au continent pour ça la guerre na bino. Ok, je préfère encore une fois l'homme de 3 albums au besoin de jeune talent na salara plus que bino. Azan la stabilité orchestre. Yo même ba tu poto orchestre muvekima. On se retrouve yo parce que orchestre est mal payé. Orchestre ils aura ba production té. Mérite même ba tu poto ba zonga parce que orchestre na ba production tout le temps futa ba tu air nyonso. Yo zo se comprendre mo bongo. O bonde la ba musicien ro bonde la na sombe la bino mituka to zonga. Ba kimi na bango malgré ba mbongo yo tek na mituka ba kimi. Parce que aux orchestre c'est instable, muto c'est instable, on se comprend muto c'est stabilité. Ah, mon musique est pour faire. To bo finga na sentiment. O tira kana jina ba tunyo so ba ya na orchestre ba kima. Ka jina, so pe moi so na butu to yebite. Oh ya. Mais bon ma chérie, to lo banine. Oh ya. Eh, baninga so ba kima, mais jina zakaka. O baninga ba kima nzala. O sait que jina moi ça butu. Noura, qui est derrière toi? Personne. Quand des gens tout abordi pour nous finir ma mission, n'enga pe nazo tout les abordi pour héritier. Personne n'est derrière moi. Quand ba mangamo ba ça na ba orchestre na ba monde ba na ba yaki. Ba tindi bisote nga pe mutatini nga zate. Oti na sa émission national héritier te. Tout abordi. Tout abordi. Pour biso jina mo sa butu boy. Bon sikoto lo banine. Pour yo mangamba fabrikas to epe oza porte parole pe sa biso message ya orchestre ni nezoleka kuna. Yo rara. Héritier asili jeune tala yo au perception message était orchestre kuna qu'est-ce qui se passe beaucoup na niveau ni album et tu go beta ezali gommage gomme et gomme bino gomme yo kanité mais va chercher qui toureza et yo kanité kasi tu ko bino ko beti gomme yo kanité bon muto abimisi chemin de la gloire mo kilmo bimba bazo yoka mo kilmo bazo yoka Deboro simbi kotoyo na ba point faible na se retrouver na bosani bashida nyonso. Anzabe, love dilengi, et ça la bien, chérie. Hey! Hey, inde, na kobo se ba déborate. Hey! T'as la bonne tika ba jewane,
lelo soki bibi azolela bibi afai na mabele bandeko ya bibi nyonso bazwi rage bazoleka na batv kofinga désordre. C'est parce que Déborah akondi habite papa afozonga no na trône na yo. Gome beta te toyoka gomi te gomi ezu production mona Kinshasa te ata na mboka na mabandundu gomi kete bandela kota studio oki robokete petit Fabrice wala eza ba blo na ya na wa ba mike wana ma robonje le blo moya ba mike moni ba mike ba e ba 5 ans wa blo ba na mukolo boye na bina robonjele na bandi obeta boye libo mate na ndio beta boye libo mate ya petit Fabrice kanga ba bolombolo na yo non président Fabrice petit Fabrice oh héritier a beisa na wengeti. On comprend. Asa petit, faut respecter Batu. Respecter Batu pour Batu va respecter yo. Kanga bambolombo na nyonso héritier asa muta niveau noté, l'homme de 3 albums 7 ans de carrière a sali plus que yo na musique. Plus que yo. On comprend. So lelo bande kwa bibi, ba ko kakutu te, ba zo ya ko se comparer pe héritier parce que bango ba mi benga numéro 1, ba yebi force ya héritier. Muto ami benga numéro 1 a rotinda bandeko na ete ke boleka bo finga mutu moko oyo boyebi ke l'homme de 3 albums jeune talent parce que boyebi de quoi il est capable. On comprend. So ce qu'on numéro 1 c'est rabaisser à Kitty pour ba y aba toucher héritier. Bon yo anan na musique. Oui le roté ndeti na bato so ba era na 2 personnes oyo batika ko pesa biso le meilleur de Wengete depuis balongo ba sa ba carrière solo na bango. C'est petit Fabrice na Kizenga Seleo. Ndeti Seleo azaki donc ye penda bato barata penda na carrière solo zela j'ai entendu son image tozonga juste après héritier soki na olobana parce que moi j'aime pas les hypocrites. Héritier sala émission moko bazoloba kino Bill Clinton mutanda osala ba générique na wenge abanda olinga beta ma ko beta bien te que Bill Clinton mutanda sala ba générique. Or héritier moi j'ai hébergé héritier chez moi. Au Balbana on a beaucoup l'héritier pananga. Tout le monde a un passé. Voilà. Si koyo héritier tangazo bagino Bill Clinton na osala ba générique. Bill Clinton na oyana ba générique. Abosani ki ba chéri sente mutu ba ne ko composer ba biloko na ba flamme kapaya. Il faut le baramakambu oyo wenge na bango oyo. Il y a une continuité. Alors, biso doit ancien. Il doit nous respecter parce qu'il doit venir ancien musique. Il y a wenge oyo wana mona wenge wana. Bah vraiment au tika ya zolo ba connerie qui est des gens qui hier ça là qui non. Azap le qui auto yambaki na wenge asali ba preuve na ba effort ya ko ba komi. Pas qu'il y a mesure batuni ba massa na été. Les qui sont accolés par comme père de famille. Ici c'est la France. La France ancienneté et joue un rôle. Il y a un moment mikolo mingi na France ba éviter ba l'équipe pour nini ba idéologie boya na oki mutaboti ba boyite ko boti tant ba bi preuve c'est quoi? Preuve et respect hein? Voilà. C'est un habilé qui a commis père de famille. Attends s'il te plaît. Voilà. Bango moko ba mitu makasi ba na musique ya Congo ezo zalate. Papa muta simanzu wa sikisat. Papa mano ko isa banziti. Mais si c'est pe eboya ki a un moment beta na nini en face à chez Temba wana. Abiti bat ba épété. Comprendre? Héritier tant revend n'est pas nanga déjà vocal ou à salaka. Il y a ou à l'obarino vocal nanga tout déjà vocal mon habité parce qu'il n'a parlé nanga nanga trop kofi. Na cosité sa vérité mais ça a kofi le midi na cosité sa vérité na lingi yo zambi la molai buto sa molai au moins le télé au fond les miso. La zone disco nazo référence. Na cause ngam na ko nzimbo na ko ya kofi trop. Na kosi des vérité na lingi na kosi des vérité na lingi yo zambe za ta disco mutulo kwa sele yo. Oza batu oyo
baokisa wenge soni batikala kopesa biso école de wenge te résultat école o bozwa la wenge te orata atterrissage na carrière solo obeta noka nzembo moko ka ototo na ziwa na nzembo wana ka oye bujaka banda wana ti lelo me yo bima liboso héritier ekosala soni te seleo obima liboso héritier na wenge osala carrière solo na héritier na wenge o comprendre sikoyo ba niveau de a oyo komelaki ba niveau yo bimelaki wenge ero photo tiaka ope to comparer na fali po osala featuring yo na ye faut yo pena adversaire no pena meilleur adversaire no va vivre faut za fali sikoyo ngo so na mutu oyo yo sala carrière solo liboso na ye ya leki yo abiki mtu osala ba héritier calculera yete ya bokola ye abokola na nini héritier calculera yete c'est yo héritier pe mutatinda oto osila na musique osila lelo koma mukala ferre ça choque bino na bino bana wenge so mon héritier koma mukala mutu na carrière nyonso osali na musique oyo kotombe kokuma mukala ferre donc fete ya yo pourquoi fete ya yo pourquoi ko mukala yo pe fallait banda ko tsalo na ba comparaison et c'est le yo akobeta pe Zénith de Paris c'est le alongo le orchestre qui chasse yo ko kana charge orchestre to kimo ke no fa na poto bo jo lingo finga mutu oyo ana carrière na ya salaka ok le lo soto bito comparer ba otiana au niveau na ote yo niveau na yo to ko comparer ango na carrière nyonso sala ti olongo sala featuring na fali simba te to comparer na bébé Tchocha ma chérie to comparer na héritier te to comparer na héritier te héritier boya yo posa muta deux fois alinga na yo pembe na yete et comment soit yo ele oni na ngwesi la te bozaka na wenge si bokaboni to yebaka siko ba moment to yebaka bato baza fort donc bozaka dans le groupe de kabwani mutatikali kwa sa chef na abisi héritier le plus membre ya wenge oyo artikala kanango na oyo bango kutakali baza abiyaza masa na ete donc héritier ka ndenga comme na 3 albums bo chemin de la gloire azonga sima robeta masoa wenge pona yo c'est loka muto sila no yo faut bete la biso ba archive po yo na présent zate faut bete la biso ba archive na présent zate oh comment porter parole à faire et pas bloquer yo abona ye oza muta deux fois ça musana yo ya kozala mukala dengo mesana okoma ba porter parole ya baninga na yo ozara peka beaucoup msaka héritier lelo finga héritier comme na faire ka ndenge po to zelo finga faire finga no bato ba finga pa faire héritier pas gouv bazo finga wana zo ko finga ba zo ko répondre ba yo mon héritier ça m'a bien pété na c'est respecté mais peut ça respect na âge na yo so moni musique et simba te ko déjà pe musique pe simbela yo te le quoi musique et simbela yo te zonga poto ke osokola bibembe et peso gaz bat boya morgue muta sokola ke bembe o nani sele yo et peso gaz ko ya fan de la kombe hérité te prépare-toi au que de ressemble ma bibembe tika bato ba beta musique tika to sa comparaison musique le quoi ndeti na mona ki là ozo mona donc sele yo tika kombe héritier yo za mutu obima na musique kala mais musique etikala ko simbela yo te e bongi pété donc alors tant ozo ya ko fan de la kombe héritier pour ko yebisa biso ke o na sala ka yeboye na boko la ka héros héritier zo héberger plus de 20 musiciens d'orchestre ya yo so salango baninga bazo sombela ba musicien na mo mituka yo so salango oyela ki biso au contre ferré ok obetela biso na ekuku stade oyo kende na terrain o kumoroni terrain ya komoroni ya imika ezwa pété donc ba niveau nyonso ozolingo ya po ya osimbela héritier yebake to recadrer la biso yo ndeti nga pe essayer le ndeti ko recadrer en tout cas na mona ngo peut se peser te biso to viser déjà bato mikolo oyo baleki yo donc so to bito se rabaisser na mutu wana na album na marché te ba pe so ba importance zanga tina to mutu wana na album na marché te liko nango te katangu bazongela cop ya pétrole so mo investimba te pétrole pe ceci là na kishasa so zongelo da m so mutu liboso ayela azon si pétrole na mode il y a la créativité te baninga ba comment yana ba créativité dachike silaka a miya makeba mutu moko ya la tango zonga na actualité zongi ça va na pétrole ba zonga a mombongo zonga pe ça va emploi c'est léo tika ba mission ba samsana bango yo no sombe mission mo mutu kate no longoli ata nia ou na kisasa te comme même ailleurs alors respecter l'homme qui a vécu poser l'autre côté na kisasa c'est léo ozama papa garçon moya na Ethiopia na économie ala li pongi bakangi photo ozo finga bato pema
Voilà, merci à nos abonnés. Merci à tous. Oh, bah, la biso ma musique, ils a penza somo, ils a penza likambu ya somo. Moi, tout le monde de faire la fête ya ko chiter na maso na biso. Bah, comme il veut que potoye bi oyoke. Baké déjà, hein? C'est dans aucune autre, c'est baké. Il faut baké. Ben, il vise na poto monaki. Azakuna. Merci encore côté moté. Voilà, si ma caméra qui. On va y ambier. Au fait, vous y ambier. À qui peut la tour Eiffel Nantes? Tazana Bruxelles. Aïndaki Antonio. On va y ambier pour la terre. Ah, mais ça m'a bé. Fait que vous y ambier, moi, mbundé bêta, moi, image, tout partagé. Bon, à qui peut on y canter bêtini? Ah. Courage, ma chérie. Bah, je ne sais pas ça, pote, bah, journaliste. Oui, bien, bah, je ne sais pas ça. Tu vas qui baza. Oh, bah, ok, oh, bah, qui pote, qui ça, qui pote, baza, pe. Bah, journaliste, c'est Siko. Et Siko, non, bah, journaliste, c'est baza, te. Ils sont presque une baza, avec ça. Non, bah, qui. Ouais, parce que la pote, il y a te pour aller là-bas. Ils sont baza, avec ça. Ah, ce sont moto, ça, moto, et bani, aux hommes, t'as combo voyager, bouger tes années. Et c'est aux hommes, t'as comboté. Ah. C'est que yo no diem bela baninga. Ok. Ya ngota okenda rappelle comme là bougera te. Pour moto azal o bougaka. So ça déplacement, ta braza faut bouger. Autant to ba fallait asili na ba cause ni. O sale elo mo bo e bouger te. O silite. Donc là, c'est que vous allez rater. Pour so sel kata moi, moi attends moi déplacement ta qui me pèse, faut bouger. Pour ça monta kombo. Ya o lomo qui chasse ça. 8000 km. Ndetika vie kweya. O kiti pe la mboka ngo. O moni pe. Ah, ça choque, ça choqué. Basambela. Ça choqué. Merci. Pour rôle en Amérique, État, bazaka mukie, mutamtaza natana ye musala et tout, bato mona na raté. Mo kiti mboka ngo tous les Congolais babe en fulu. Il y a ba Congolais nyonso. Ba yambiote. Ah, si la félicitation. Merci, message. Message déjà, c'est chemin de la gloire pour consommer parce que héritier, Wata Motonantembe, l'homme des chemins de la gloire, à l'ambé biso gloire qui tokobo, n'ingate chemin de la gloire est là sur le marché. Atabo finga, atabo tiningulu asele yo aya lobby. Boye ba ke héritier, yene pendam tana terrain sikol. OK? Yene mutazo coloniser. Numéro 1 kokola pour ngite. Merci. Bibi. Nazana leka na veba bibi matanga eza penza. Ah. Yozo mona baba kisinjora des fois soko olala tazo ya koloba. Kisinjora te kisa mafuta. Ozo sa bopesi maman na charge, maman azolela mafuta ezaki 5 € ekitide. Merci. Tourna mbalasi ma caméra Jonathan Dario et bye bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.